soko sambela ko kuta na mbongo nzela nzela bakopi kolanda lokola mai mai te eloko to ba confusion to tondi na beglise to comme si nzambe lokola asala paro yo nanga to ko sala nde to créer berere na mutu asali mabe okangene ko bana kinduma bomaki mutu bo jina libela yo nanga biyoma to sala comment ba pesa o fotité ba ningo zote mono so wasane mapa na mutu. Alors mbote bonjour na balandinyo so ya Ronsi News TV veut dire Ronsi News TV kaka ndenge to lobaki maya sika veut dire bo meka kokota na ba boutique na bino bo somba ba savon bo savonner donc beaucoup parce que l'air est grave déjà. Merci na réalisateur Nabiso HK il est donc merci déjà. Je pense les lotoyer kaka bomo mesano ndenge zalaka toujours chaque jeudi avec pasteur John. Merci déjà na famille na mère Nabiso Ronsi Colombo oazolanda biso depuis États-Unis. Merci déjà. Les lotoza na mabele ya pasteur moko. Je pense que vous avez bien pasteur li TAPT. Eza bongo pasteur John. Bonjour pasteur John. Bonjour ndekonanga. Pasteur John to yesus na mabele. Kitoko makasi na sepeli ma mingi vraiment kono. Ndeni ni début à 2020 pour nos pasteurs. Té na mona très bien vraiment na sepeli makasi en plus vraiment nane sengo makasi. Alors lelo pasteur John nakoloba makambo eza tellement ébélé na Congo. Makambo ezo lekana tellement ébélé côté tozana makambo ba pasteur ba artiste ba chantre même ba chantre ba embela kanzambe makambo eza vraiment ébélé to mekampe ko tanga ba kombo ba tuté parce que tolinga pena trop te ko tanga ba kombo ba parce que masumu tebi ke masumu eza partout et c'est pas mutu nyonso mais ceux qui attend que pasteur de Dieu conseil nini okoki kopesa na bato peut-être ba tukisa mitema ou peut-être balobi que non biso to ko sambela société pour mututel asali action tel to asali boy te au moins sur le bin bongo frère ça bere na so bango chaque fois ko pengwisa mais nani ko betsanga libaku na boy église pour na comportement mutu songolo pakala ndeko il faut que ko yeba au moins vi ndenge to sao tala faut ko yeba yo moko na ndengo zaka wana tonga yo moko zalaka kolo yote yo ba defisa oyo oya ko répondre na mukili comme si yo ndo za kolo yo mais ba defisa oyo donc tito ya wa toza mandaté toza ko ba to dictateur biso ko ne to beta tant beta kicker so beta kicker ndeto za na bale pampa pozo na zo ba no vrai soit disant biso moko to kanza ko la biso moko to saka ba kolo biso po to tambusa ka biso moko or biso moko to zalaka biso moko te po ba guidera biso na muto atinda biso na pesa ba critère. Tant on a dit bon par rapport à quoi yozo kansel ko la ko sambela okuta na kana kamyo to nzela malamu tisuka te okuta na be exemple na nzela bat okuta na be exemple na makambo ebele okuta na yo moko pe ya na pesa conseil mingi bakanza so sambela nzela nzambe zaka facile or rien nzela nzambe zana ba mabaku e bomba e ko betso mabaku pe ko betsa batu mabaku batu bakota babite mutu abenga na nzambe te pour modèle la difficulté okuta na ngona ba kamususu batu bako cha otemba to expliquer batu ba non waza venturier batu misusu pe to bambela bango lokumu ke banzamba yebi bango nzokande po to kuti bango na bomengo to beteli tolo nzokande zana ndenge nzamba lingelela te mon frère no biso frère sikoyo batei mingi bakota idéologie ya komona o surtout apambola mi comme si nzamba yebi makasi non lelo yo ko betsa malibaku ya mosala nzambe ndenga pengu ya bazala etalinga na nini n'a rien à voir. Nabika qui a semblé la casa motei mais et quoi tu es kokuta. Ce qui est frappe nzambe tantôt tambola na mabeba ndaka la pebi maboyeba où est le mal. N'est-ce pas ça comprendre. Ce que ça peut ndenge que et quoi les parazane c'est le quoi ne to ba autant songe la chaque fois que akio quoi na moi c'est le quoi ba dalila. Azana yeme bazo proposer kae salabo na ba philistin salabo trop on doit comprendre où est le mal. Ndeko mosala nzambe apengwa aboya moi sine abala 20 fois 50 fois yangani. Na kotireka les soki asamu sala nzambe soki apengi wana ye e ateki makama nzambe kopekisanga na kota lola pona comportement motei to moyembi apengwaki na kuna te bozo bazo tuna ngo mer du fois nazo tuna pete pona kota na rana bango na bi wana mikumba na ina makamu na ye to tirer les sons mabena malamu yo tambola ne kenge po nzela ne komela hote nzela nzambe za biso to banambango manyoso bakoma na rond pointé ba tumsu ba kozala ko be yandro mena suka ba kozonga sima okende babani les premiers seront les derniers seront les prêts. Et alors, yo quand tu as quelque chose à nzambo ebani makama bele benda seno ba miracle ndeko mona clair na ye combien yemo ko le biki ba ko sa ba miracle na suka na bi bangote yo ko taka na jeu de jeu
ya na ba chaque fois na landa nzambe na lokumu te na landa nzambe pona intérêt te na landa na kota lola po écouter na nga base na kemba te base mwana ta papa beti eti na 100 azongela ka kolanda papa to mama na ye pa bike na kokimela wapi maketo nda beti nga mbata mutu mso nga yamba kokima mutu abeti mbata kolanda ka ye wana biso ba oyo e simba te nzambe nde kolonga na saka ya ina kokende bo chola vina nga bo seka manfu na force na capacité courage à pesanga o nazozo atebeti bino libakulo kwa mwasi nanga na bana bazondi manga na ça quand même para côté moko boye et pas na bino bokoti nanga 100 mais pas mwasi nanga pesanga respect pour na za mwasi mobali na ye bon mais ma comme na gauche droite iko yo nganti pour moi ça en autorité devant moi s'il faut tanda ko bakitsa salo te va place manda peso respect non bolingo ataki kuku TV kufa atabo za na TV te kopo kaka ya kopalo za 500 francs libanda so si moi si ko toucher kopo te so kutonga na place ça lingio affection. Alors, Pasteur John, nos questions, là c'est Christian Matondo, elle conforte. Alors, Pasteur John, à une question, Pasteur John, est-ce qu'un pasteur au hasard marié était réellement qui conseiller, toi, qui consacré mariage dans cette église, ça Pasteur Moïse? Oui, à quoi conseiller pour grâce et Zalikabou. Combien de chauffeurs il y a bana mikazana ba 25 ans à mémoire mort que ba papa mikolo ba matana kata comme ça ba matadi pourquoi ba sarga accidenté n'était ça comprendre et ça la ranango donc eza grâce ou azuli kabo ça na droit consacré pour mériter nango moi le ko bomi biso to comprendre comment be Jésus azaka na 12 ans abimisa ba sagesse ba mpaka ba kokate petit que leur archive tout ba tu va changer makamusu fotaka na angle mabe na biso to koma ko contrôler nyonso komona makamanzambe ko ya na ndinga kibomoto yeba te ukwa na shake ya kana ngona molimo makamusu soki ndo moto zo biso soto apengu soko zaka na nzambe fait tourner à na prière Seigneur pourquoi comme boy et bon soki zali kamusa nga lexe na humiliation pas matin étape mususu bino ko bo monde bete mabaku e ko sela nini Jésus ti aya wana ba to ebele batika na maladie na tanga Jésus po ba chaka etembe bandimaka te mwana nza biso to esi matotangi bible bakumisi Yesu nde to landi nzela soki yo nanga to zaka na tanga Jésus nde to bamba mama na bambata yo ne kono mukilo zo tala biso yo ko sa ni makoko na te so to comprendre yango batu bandima bible na sima na teka bango kati bondima po bokuta zana tangwana yango pe ko ilelo mosala nzambe bozo tamsa komone partout soki pesa direction divine yo nanga to yeba ndenge nini est-ce nzamba ko lâcher po bomoni mutakala libanda est-ce que libala to sa sambela no sambela kate bana baka na nzela ko batama na te so na lobani makamsu fosonga ndeko ko penso kamele tele makambele kyo mutu tala couleur nzamba cheli yo to yena mukila to soka ba boucha dame te organiser équipe respecter karo ba cheli yo so koti dame te ko matela muninga te conseil na pesi yo respecter angle ngepi mutalengi sa ote e simba te pesa vino valeur na mukio zo na l'air wana ezane nzamba cheli yo wana ko luka ko déborder misele kama kantino na mulai to bele stemo ko simba ki so kufa van conseil na zo pesa yo batunyo so bomba basi na bana balata babagi na musapiti ya mariage mais so kontate ke wala ta bagi tende libanese ya mavwanga o acha ila sinde libala tout droit te azinde chance à honorer moi si yango honorer na miso batu mais na vérité tantôt mabala ka fuka funde basana bolinga frère ko le ka alliance mais na puis répéter tout fait nombre ko tchaka kano ile ka baninga te to ça exemple na mukili et puis ko lingara te exemple comme li muninga yo betarango tol keba mona pour changer système de jeu conseil na pesio mutaza parfait na mukila zate tambola ne kenge linga nzambe conseil 2020 soko tali bato bakokai kokota après mettre bakufa ba bazanga kitina bachola mande bakoti comment bato bazana manka na finza matiki bango ba titulaire par rapport à bato bazana ba projet ngi balongwa nete so comprendre yo nani yo pesa via muninga faute ni sika bino sotu ba chebino ko cha ngana ko gengela muninga na terrain to sabiso tu ba joueur mutazo tala biso coach ngano bakate so mata mingi kitamu muke po secondenga maintenant comment critiquer na terrain to ko sa fouter coach amono tengana ke no pesa faute ça l'attention na vie ko débordera te nete so comprendre Moussa la nzambe ndeko nanga to comme na l'air moko kenge difficulté à vie et taxi batu ba ministère ba mi kabina bo mengo mokili ba bosani nzambe on a fait bisayo ke ba pour ratenzo kulikola likeleli monkitoza yemoko combien de batailles bateki ministère likola mbongo non ben frère balandi facilité nzambe na biso tiko taki et puis na ba campagne et belé bazela ka batu ba kobika ba patron au kama mutandi mata pia kata mabonza te peke église par hasard ngana biki ozota oya biki ngana ozela okuna makama nzambe za compliqué o bo mwana ke tina tende na témoignage ya jangai
po se bo sipata na mbata yo biki okosa ngeta ngai bo se pona bisa yo motei asuka na koteya mutabiki sakanza nzambe batu bakantaka soko sa motei munene ndo bongo se batebele mitema te mutu msoko mona za na église te lipapa na makolo ateka lokwa na bisi on dirait na balabala on dirait église ne sangati bateka na wenzana bakipaka bango te nzoko nde mutabongo si batebele mutema ye wana par rapport à mutu za na église ya munene bozo kantande batondi batu bazo changer nzoko nde baika lokwa kermesse bakomisa nzambe lokola komesa nzoko na mitema ba tosa bainde kotalaka pasteur akomi na titre koleka kolo mukili malika mkieba tika yo alléluia we mofema nete so comprendre mais o bozo mon église mo lokwa mame 4 ban batu bayaka lokwa bayete nzoko nde mutu munene zote ya batu ndeko na peso commission l'air to komi nango ekenge mutu ba verser bible bela bangisa ote kotonde ba verser bible zaka slogan ko sala prière munene na buté zate nzamba ibe makasia pimi bakanza so mutakoti calme na tonga biminya eseka sambela kamabe non conduite ndeleki to na système moko comportement ko to sanzambele ka makasi ba prière no mineni pomi o mone yo ka balelio na butu no ba fasi ba bi openda ko mona lo la vent tala na moya ka talingala evanu apa ko samina lele etelele movema ayindisi bazata na quartier ba tondi na basile mibali. Pasteur John, une question moko et pas les grands sachets malobi. Pasteur John, pourquoi athée à sans Bible? Parce que pasteur normalement il faut que l'indi s'appelle peuple dédié. Peut-être n'a pas passage moko biblique des à la cannabis église. Mais pourquoi pasteur athée à kaka maloba moko des fois avec l'humour nakati bazomi tout na pena ba question parce que ça vraiment na bato ba landakayo. Balandaka yo makasi me bami tuna ka peut-être batu ki sama kamite mape kaka pona pasteur asimba ka bible te on dit pasteur akoma na makamoko peut-être ya humour et tout elo ni okoyebisa bango elo na koyebisa boy ba verser bible bango ba yokati bakanga pourquoi ba changer te na te so comprendre na ba sele bango ni ko o ba yokana ba changer te bango ba ko pengisa lo la bango wana o balobaka nzambe olakisanga monene na yo muke na lakisi ya muke atosa te mazosenga nzambe alakisi mukongo tolo po kendo battre yo koma makango opengisa lolo pona batu na yo ube ndenge nini eso so comprendre manager Mike Lufungulo yo ki question no yangwana po to le peut-être stratégie moko nanga na bible nzela moko na kutu na facilité pona ko renforcer comprendre nzambe bien mais ba moninga mabe eza ko la kolo mukili tango ateka lobike ngai nde ko baboya kaye o azana Belzebul koma biksi batu saba seka zana nzambe te batu baboma Yesu bapagano te batu église ne bapanza Yesu non te vérité so landi to la pete base sans vérité makamna so besa capital où est le mal na lo baké ndenge mutu azana oza nzambe atokanga ba vérité ya bible te mais so kozana nzambe na motema na vérité to si courage ya musala ko mona lipe ko bimela yo ese na bima be nde yango base ni na lobia mabe wana na bi muta mukili ko pese fotité azwa te lokola kufite tikai est-ce que na bima be. Et alors, nabi ke mutu ata sambela rate ko juger te po ya fo bongola motema ba te ko combien de fois pocha baninga mal à l'aise tout no ba zela ka baninga ko bi presser lo la pena nous et yete siko mutu asali mabe okangene ko bana kinduma bomaki mutu bo jine libela yo nanga biyo matosala comment ba pesa fotité baninga zotamo no so wasane mapa na mutu où est le mal cha mutu à l'aise comme qu'il a pesa fotité ngana ko pesa fait ndenge nini tika mutu s'exprimer nde to répète nana yakina nani. Bon matin ba fere zanga chaîne wana bino boto bo pédaler bo kende te tika baninga na temps ko cha mundi munga kakate azwa te yo nini mutu nyosa bonga na vinza mbachele ndeko atozo za 100 francs kuta na mwasi moko lela ka 100 francs wana na te so comprendre kuti libala ba boleza na affection makasi pe botsa ba na ebele sambo c'est que pasteur John azote mais la planification familiale ndenge bazoloba et pas baminga. Oh, planification nini nzambe bike mutu asa mobola charger bana 8 yo ndoko pegisa ye kolo mukila moninga ke na zapia pourquoi pesi mi baleta tindi 7 c'est ka bike na ko engagement na te so comprendre est-ce que mutu senga bana bayaka ndenge echelemeliye na zapia ke la foninga bana 12 na boya bango pona yo tika to kende yo yeba na yeba nikaka yo ko bima shege yo kende fulu yo to kotika na tikali ko bota nyoka contrôler bana te mabanga kaka mama est-ce que mais ça ba mabele mutu yunga na mekota poka kaka mama yeyo kota kenda patika la wale foeba c'est que pasteur John azo encourager ba fazer ndenge bana ba bota makebele et puis bana ba komba fazer merci na encourager po ezalaka yo ndo kopekisa ngona nga tango ba utati ba koma ngana kata te bondo katela bango lo ba likambo ezokeni o matoki ta kishege osila te tisuka mukiloko ya kola mukila binenga sela biso
mabe na onanga karo na yo change ko tana ko yaki défenseur ngoko mataka mais match silité tande bo tchesa babi pasteur bino banganga nzambe nde boko sambela pona phénomène wana banana bazana nzela parfois milimo mabe monsieur ezaka prière té boko tsama kamtu na prière dikambo sala yo moko ka prière babalelo masi ba ko tikela oye o bachela su yo yesemi kaka prière tala bere tchase mina yo sa ya isa pananda bo tala batara bino bino bate ba prière yo bino kili mema ndenge so memela biso ato prière mingi anje ko kitata benga yo so za mwana maso prière ka moko yo yebi e kota na taneti baninga potika na retard te malgré tout prière eza pe kalelo ba kalma kama molimo mais côté physiquement anje ko ngateke abenga yo on a zo ba chelimate zana jatans tel ngando Hollande makambo pasteur John donc olobi mwana mwasi so moni ko tuli mingo umeli mwa mingo koloba ko tuna pe air na nzela pa mwana mobali moko peut-être au mona akete akokakate ko na lobi boy yoka o melo na soloba to komisa mukili te lokola ndoto ya pongi olali lokoti mbongo zo panza mbetu saiza la projet solo to cha mukili ndenge ezalaka mama ndeko cha mukili oya mukili ya lola ngana ko sa prière na bututi komi na tongo fona bimana ke na tresko ke komi tour nanga anja ko kitata pesa mbongo na nzela to na lokota te eloko to ba confusion to tondi na begis to komi nzambe lokola asala paro yo nanga to ko sala nde to créer berere nazo ba no frère et apete ke soko sambela ko ndo kuta na mbongo nzela ba ko pe olando lokola mai te et apena ba difficulté ko ye ko bundisa yo nde surmonter pour gagner pe la sepe ke azwaki mais atokaki mbongo mutoke lesaka mutune kenge par rapport à ko lokoto za na ambiance ofele nazo ba no frère nzamba va pambola l'exape mutuna kwata pe ba ko mwendengo lekaki ba pesa ke na nani mutute tango si comme ekenge biso to lingité bitumanyo sur la ville le prière en foutement or nzambe pas élection na difficulté pour sentir que talent ngo zo kemba mutapesi yote tango zui comment mais le pona bobo yasima o gérer bango bino comme ça ata en foutement de pas nzambe so zo sambela bitumbe za na ote combien de pasteurs ba saka ba campagne ba big saka ba moke pe na ndaka so be la faire façon lenga na malaria pourquoi ça li prière mo ka bika te mabeli ma big saka ba na bité so comprendre schéma beaucoup de maka musu na ndebo kanisa te so nga normal viso ngo ke nzambe bien oya par na etika oya yo sala kitoko famille oso comprendre makamna lo bawana on so période toza ekenge on ba ke soko za mwana mobali o sambela mingi jamais anja ko kitala so ke tala mwasi no yo tia litoite lito ça fait net ngana lingaka te molimo tinga na bala akopondela nga fo momi so ke ina le komba molimo fo jeu tika nga mona tia litoite ngande na ko chela so ke bebele bebelinga na ko lela mutu te na bananga mona lingaki selo nga n'était pas comprendre on a personne périmé on a chaque fois vie et kenge so za mwana maso ka libalo sambelaka ma rouge élève ina fait ça prière nous amakasi na butu avola so la mkina tongo defa baninga no basi consoler bango na mateya mais devant mibali ko seka fait moi synthétiseur ko seka lokata te alléluia alléluia to ko tula ko seka moko ya ma elle me pose ba seko tena muno muke siffler pas au tirer attention na bango tambo on a bêtise chéri et quand mi ba mo de modèle la bis yango na peso périmètre le calibalo kende yo zo la mai na mukone bakino maindu le manager zana stratégie na temps boza makamwa bukana trop o faut ça na taille mo pe moi yo yebi roba mulele ka mingi te wana ba perfection mobali kiti ça pona komi yanga tant zo le calibala la trop na moi ba mo na pe moi banduta bani zo jouer rôle tout est contribué à quoi le bon peut faire maman nene c'est mon tapus mon combat Jésus mais l'esprit bolinga moki ya mokili pour qu'il d'avant schéma nous peut pas périmètre tala so comprendre mokilité au quand on nzamba sundo là-haut le but technique de guerre au vivreté ouais ça challenge bilela la bomba piaka na obamba ba difficulté to kuta na ngoti to kufa te biso tu ba challenger nana ki nana difficulté ça na pays cop tu ba bengo kende kwata bima commissionnaire makamunyo so pour réussir na vie. N'était pas comprendre. Longola soni, nzela licho. Po bonga, tande lungi na balabala. Oko sepena pourquoi? So komi na mwasi ekenge koma bagarre pona lipa bana. Mabe na biso to cheba si na ndaku to bali bango to cheba ngona bandaku me to mitiki. Komanga na linga mwasi na komoti na mwasi ba famille na kinolkelanga mbimbi. Na otinde na kindumba. Oyo penande kona otimbo ko beta turta tika biso mambadi abadi, elaxike kendo sala kindumba. Ato vérité. Ngana to ko sala. Le bras qui est une stratégie na éviter ndenge ça na peso conseil zangisa moi si elamba sika bo futa na ndako dindaka mais côté badi na fournir moi ça ta azangi lamba so monika badi ko tarapin respect ko ça moi na tatanga na école bibonga so badi ne ko tara bien ko tinde ça ko kende ça une fois au bachelor bonus etinda
nazo pesa ba périmètre eza na lokele ki mabete oza na bana na mwasi oliesaka bango bien te me makasi ondire nganga risque otengela mwasi ba projet ndenge oliesaka na janvier comme nguma banda ali abomba ti ko na février bimisa bon ça va périmètre faux na pesa ba schéma soko koki charge bomba mwasi te ko bala te sinon to kotsa ba gaffe pia ka mutu moko revesaka ta to beti lisoto ko kwa posa koba atonda ki tote équivoque mais yo zana mwasi bima na cravate ba betelo maboko motika kinzala tango bango de fama e aleka ki bazaki pia ka ndako revese pona mobile schéma pesa périmètre yo moto comme si basi ba lokoso na bandaka ba porte ba locataire combien de bana basi bilonge ba facile ka okabela bango na baninga pembeni yo moko kolesa mwana te soko kyoka butu mwana comme otema na porte ba facile pour baler na l'air bien muke ba pesi muke ba pesi tango mwana zotaka ba facile ba lesa ka yo wana zo mwana lengi mwana ka mwana no ba koti longe ba facile au moins na voisin yanga ite akokana mwana ba mando tellement kota na affection kuna 3 longi na bango yo bi mon père nazo peso ba périmètre vifo ko yeba so ko kite zo bana na mwasi bokene mboka pongo na mika pongo boni basango ya Chimène Chimène Makoso toujours na Monaco bana likampa c'est bon toujours continuer kaka na Pasteur John toujours na lité à pété Pasteur John siko pona ba ninga oyo parce que za mutu moko atunenga question na ye eza Michel Mukengesha ya lobaki Stone okotuni langa Pasteur John nazaki na masa nanga na musala ngani na kote na musala mais après quelque temps masa na komi ko combattre nga pona nini parce que akoma ko solana chef nanga direct siko oko pesa conseil ni na batu oyo camarade no apesi yo musala. Mais bon, après, on comprend que peut-être camarade n'a pas d'équivoque, n'a pas problème, peut-être qu'on résoudre les camboutés, on n'a pas résoudre, mais on comment créer les problèmes. Bon, ça, ma qui les a compliqués. Moni au aider mutu kaye mutozala mutu mabena yo. Parce que loko wana na zindenga ko loba po ezala partout. Kita yo kaka zale kenge et puis batu musuba kansaka ndengo pese musana pas gagner confiance à makasi, il faut le cas traire yo patika na confiance. Ezamba liboso mona ngote eza partout yo mona mukili boboto le kanzambe te. Na te sozo comprendre. Yo mona vie ça ne kenge. Vie ozo mona mdeko nanga na peso conseil. Na bi façon na ko expliquer le te. Mukili konuna eza pete mbanzela konunele la. Et pesa me n'importe qui te. Biso so mona raption to zama etala yani po eba mutu a otambola malamu. Akuta na de fils ke kaka ndoko eba ndenga jiraka. Biso soto la gonga batika ngaba lokanga ndeko to milingi te. Toyebi ko boma nzoto pona ko lukela nzoto mbongo. Mais soki nzoto te bimisi mbongo ko remarquer ka mutu yemo ka tambola ki paso mbongo mais soka zimbongo. Po kota ka restaurant ya pambo ya rembourser nzoto na ndenga tambola ki. Yemo kona no ennemi ya yemoko. Tandanga bien. Je sais ndeko to tambola ki tura. Oui moi te kope bimisi la to ko tata malo tena ko karate. Pesa ka pose mo na kwanga muke koki. Mais pour me la 10 bouteilles, 5 bouteilles, ça la champion. Ouais, zo kota na mutu baluki masuba subi ça qui nous vend des pesa nzoto santé, champion bimsambongo ça tourne. Mais pour na kolia ta 3000 francs, tu plat combien 3000 francs. Ah, c'est trop cher. Ami yini na no azuka yemo ka mi yini, mais yemo ka tambusa ki yemo pa kotila yemo ko mbongo. Na zo pesa périmètre. Si ko soki muta komi na niveau wana ko boya yemo ka songi sila yemo ko énergie ebimaki na yemo ko. Si ko mutu aboye yemo ka ko sherifi na ndenge nini ami yoki mawate pas donc c'est la yemo ko santé si ko na libanda comment mutu ba ko réussir ndeno peso ba terroir mike o zana batu talebe na kisasa na Congo mobimba batu bango moko ba milinga te donc on a peso frère ce qui 1 + 1 égale 2 o yebité o so ba isa bana mike batu no 20 + 20 o be égale 40 de berer na peso conseil balo bakanini so ko moni mutu amela 10 bouteilles na bar ba benge prêtre. Mais si on me dit que je la wibula fufu vinge loko so or ngana bakamuta zo la wibula badiende prêtre pas auto nganzo zoto na vie oya libanda to mona ya kati to ebakate combien bakufa na ba mort subite après avoir ko sala 4 ans kope binisa ke mbongo fatambola trop soka tambola zimbongo akena bar azo bateke azo bimisa énergie e bela zo kotsa mukie chaque jour penzo te mesana. Or, tant qu'on rebête à Kano, Koufi va conseiller famille, mon ipone ba copine ne baloki était à négliger yé moko. Or, yéna yé baza mutu moko. Non peut se ba conseil vrai. De moni ba te belé ba quoi na ba manka ou ba ronga ba lok mam ndeko. Makambo to so ba lokanga rien. Na bi ba te belé ba sambela raté mais pourquoi Satan ko kakoboma bango te ba kinda rapé église té.
nana zo protéger nzambe. Comment batu basambela kati bazoka mbongo bakosala makambo mabe mais nzamba permetaka couple na bango simba par rapport à batu batondi na begisi ba prière mais bazo mapambolité. C'est que batutu bazabikela muyanza nzambe. Parce que nzamba zaka so koti na kana e po pambola yo na biya koma patota pambola na niveau lingeleli. Il faut tayo na ba exercice yo moka lingi. Akomemona ba piaka, akomemona ba couple loko zo souffrir makasi azola saka ke malem ngo komiso patro lingi te soki ozui opengwa na sima ko tambwisa komone pa batu ketela mutasambela kayeyo eloko leki mabete ke bayebi na musala nzambe bayebi opambola mpo na nzambe bongo na suka okomi occasion de shit ko kopengwisa batu po ndengo bongela na nzambe komi kwa lisuma ndepasi batu ebele ba trahir nzambe on peut se conseil nzambe va pambola talaka abiki na mutoyo azana nombre ya 100 personnes na sima na ye soki na pamboliye ayi ko pengwisa ma kana comportement na ye déjà ko empêcher batu ba ki une église. Yo moni nzambe apambola n'importe qui. So po moni muto akombo yebana na komba nzambe. Mais azo créer ba makamko ya gafu ezo sali pengwisi afroda. Ayaka na nzambe mais lipambole ke na nzela mususu asangisi des personnes na place moko. Na te so comprendre. Nde moni berere. Nde ko fota mbane kenge nzela nzambe keba. Soka ponyo te ko ya ko ede te. Ko sa berere. Ba ida nzambe te na copie na ye. Nga soke simbaki te na ngaza nga commerçant. Ba bisi mikolo ko mikaka kaka nda zo chapa maboko na poche na bimata na bambwengi nanga. Pour na tamba na muyibo ya ibaka mungana kopengwa akosambela sambeli mbala moko ke na tamba na muto asambela na misa batabimi mutu malamu nzoko na pemena osaba gafu eleki basali nzambe na te so comprendre de tête fauger oso ponga na mutema mopengwa batu babi na face musunzo bo combien de basali nzambe ya faux o batu so pesa bango confesse bango ndo tubele pa na bango mais nzoko bango basali makamuma mabe comment moi ça batu ko tubela pa no sente na sima pembeni momona ke na bagi après c'est église okosi batu na onction uti wa wapi Tobeton nzambe longwa te mais ce que ko bezo sala wana ozokata mawate mukolo koyebana tant pour publier yo kozala ndenge nini tande bo nzambe na confusion après ça par collection na misa batu bayebi yo okoti na gaffe au trahir nzambe quand nous a différence soda samba koleka civil pas yebi loi yango moni nzambe tire n'importe qui te nete so comprendre très bien yango moni nzela nzambe beto libakute ozala mote yo pengu na leki chobo makamne talinga te na mission na kota lola nete so comprendre talaka age to komi nango difficulté so kuta nango bando kola ti pourquoi kufa tata makela batu bachola yo on ko pesa faute nani na senga mukilite bachanga ko cha yamoko ko ngara ba titre tena sime bembe batangelo ndiri ba sefa minene me ko tona lifelo ata ba finike bembe drapeau manka tikanga ba lelanga na deux personnes ata ba croix rouge e bembe nanga sanga tine sanga batu pona mi pesa kana makama nzambe po mutasambla kaminga azanga batu e ya lekisaki alongana lekisaki alongana lekisaki na ko lekisana nga cimetière nanga batombola kwa mikala bilanga e mukala bilanga ko sa témoin bachaka koni muka ntete bacha lola ya sir tikanga yo ba Pierre Tombal so bazo tole ba référence tombo na ezoka o be ko tombola prikone tombo ne ba ko pikolo bachango veranda menjoka lifelo biso mukala bilanga mais misiolo lola na mutadinda kuna bataki kuku tokuta na quartier mo mutapila ka azate est-ce que loko saka mo pa ba ko chambongo na kitunga na bena poche so mona plateau ba $10,000 avec le compte banche moi je se motenga na mukina zaka prête bon ça kita liboso ale bazi mutakufa liboso za pia kele songa kuna yo ayo le ka kuna ange poko maina livre d'or okoyeba po misiba saka nga secteur ko kufa nanga ko kufa ndeko tumo na makamu surtout kata mutu na accident o zongo yela wapo so kufa même so ko zongo to kamwa yo kende sakana Altesse royale au capacité John yo so kati mutu yo zongo ngosongela nini kende so kende ki yo kuna te wapi yo zala kuntoko pointer atana marque to beto ni makoko yo nete so comprendre pone bisoka ke soko zana nzambe tingama okozwa ba tentation ebela to beteli batu makamwa ba ndimela yo nzela nzambe zana ba komba mututala ndeko omona nga na kuta na ba bagari ya marque ngamo kuna mikota ki doute talaka ngamo na koteli ngambo ko doute yo benga mate yasko zana nzambe lokuta mengamo na tamboka na ngana yebi ngame na boyinga nete so comprendre ngamo ko na tambola na ngame na boyi nga nako bina batu ngabi rien yo kutaka na satana yo kutaka na satana mambo kutana ngweze ya nzambe or école de formation militaire nzambe pas s'enrouler ka batu na formation na ye mutumsa ko zana poto abengami na nzambe ko mona poto ngai école de formation na teso na lobani na visa la bagarre tous les soldats qui dans la guerre c'est la formation bien pas quoi toutes les techniques de guerre so mo muta le kitia le kin be preuve comme mire c'est que fait nzambe bi open atena tindike wapi ma pengwa
salara attention okoza mondimi moleki passer na kondima même tate ya rayo conseil na pesio na ozongela ngo chaque fois kolenga raté yende titre mais catégorie à charge yo lekiye akoza na 2 giga 12 giga na te ça comprendre kolenga raté ko se rappelle biyo kayo kate tika ndingo sokende luka mbongo ndenga tindela zane konzo po mata mais ko tuna ko bonga te on esa makamuna ye so tuni ko bonga orupe et puis tant na mukilo sambelaka linga mutu to kutia za la piakel couper nini solise na tendance pour lipambola na kota bato kanisa kate muta vesa la kiyo mauvais mais mutali pa po cholinjo na peso pasa noro komi mopa mopao keba mutu msomo ne piakera bonga te mazana bandeko moko balinga kaete mais soko pesi mutu pana bango babongisa kaye nete so comprendre schéma zaka na tendance ya sagesse kobe mobile na couper te tuna nzambe soki saye mibala malonga baka ne bandeko ba mankana suka bafutaka bien bonanda mibala pamba na $10 kuti biso na baro ndire mashakalo ya shikita ye na suka zemi wa le comme pepe atiko na mano ndire bombe kwa kina Hiroshima. Alors cher internaute komi largement na suka Pasteur John oeza janvier ezana ne bandeliane toujours na ndenge za la katolia pete potolia pete eya pona ba oyo bazanga ndenge moko lobaka. Pasteur John, eloko nini to conseil no kopesa susu ba jeune o tisiko bazotela na no gouvernement président lobaki nini boyena boy côté la gouvernement ça mabete ça makamba pe na biso photo landela mais landela nga avec le commun na kati moko libanda ngana koko ba ko bimate pona makamba gouvernement côté na remanyema basangana ki kuna te un vrai congolais lingara férié te pour faire ko tsaba manka non c'est vrai biso to bataka pour est na tuni est-ce que ba frumina bangungi ba sera na férié il faut ça là. Oui, comme si dimanche ngunga boko bimana muserekete les affaires oto bomeki na bututo bimisa to lelo sakana awe za monda kaisala nani yakina nani conseil nazo pesa yo visa lokwa neto froda kina fete mutasaka na invitation tatu na rakita lokumu na fete te asaka yungana aso sa kutu batu babimana okabula bilo pa kote na confiance tata bana tata masito bana mama leki yo héritier te ngai te mwana ya koko poni osa na avantage ya kolia yo bichema vite oya mukili ya frodo zotu na biloko ndiro yakina nyonga invitation solo. Tore ba famille kwa ta otala oto ya mame kopi nyeso ko basadi langa bazo pepa na ke se kanga mena poko na mishikito mbongo na coin o sekinga na matete pona saki kopta na koma na lembe kela mwasi esika tana kotine kanga tindi mo bani mukile la ba prêtre mena mona passe ya pays challenger la mona difficulté pays te mbongi neso ke kotite asiliki pona kopi na masilikeli mutute vrai coopérant atala ka TVT so zo tala zo nimba mutuka na kopi na te so comprendre challenger et puis tata bana abanga kate atalaka ndenga zoli biloko te ndenge na pesi na ndako lelo vrai tata bana soka pesi bazolamba bazokabola yetanga zotala bana bazoli ezoka susi lelo balie lobe ko uta wa schéma sani atata to mwana ngo dimisuni ko banga te aka munene te courage na pesi yo milinga mutu to kuti na mukili pesa respect ona bisi yo atanga te sambela te tant que zo vivre no pesa soigner relation o ebite lobi na lika moko za nango kaka yimta ko faciliter yo ko pona ba tuté ke ngola tanga trop famille riche nde masananga o azaka zo ba bolole porter yende na chola été o ebi mukilité conseil no pesa yo o ba dondo lobi ba lela lelo o ba sekama ba dondwa banda ko mingi to banga nde to mona misu melelo ba to sombango ba to kondima te conseil na pesi yo vie eza pete ko sango kakati tika ko mona makamuna misu solo yo tambolaka na nzambe selo direction kota peso copie kende moni ba piri moko so ese bango free obi baza lobité moi si malama so sera ba garçon quartier ba mbali wana ba pesa ki ba kopo mba ndenga vivaka na vie nazo so na bilokuta schéma si na quartier on a pesa ba piri to na mbota to bi bango te kabela mo ba 200 fois pokanga mitifi na bango mo ba kana yo yango schéma yo bi schéma vite quartier mnyozo kota droit de nesse. Alors toujours na Ronsi News TV moi si ko tuna makambeleka kala to mona libale kominga ngai nde bokutani bokende nete so comprendre alors yo bi schéma te base à vie. Alors merci beaucoup na cher internet Pasteur John toujours na batune balanda kaye moi mbote moi libanga pour to komi réellement ça que na lela bino surtout batune so batondi awa nzamba pambo na lela bino tout fort na pesi mbote na Willem Anona na Strasbourg papa na 14 gosses na pesi mbote na ndeko na ngai Cordo Picho na New Jersey na États-Unis na pesi mbote na Mimia iko na Cape Town na pesi mbote na bayenyo so bolinga ngai sans oublier Blandine place aux ça gros bisous na pesi mbote na bayenyo so balinga to la pete na Chine na Japon Australie na États-Unis partout Canada bino nyos na lela bino vraiment Mel Parfum batika yo pende ba parfum grande marque donc GT
sur beti plus 33 75 39 030 94 wa mobimba Coach Gisnovic yé pe banduta te umela 20 dada sur beti ka plus 44 74 02 54 37 wa mobimba vraiment par Sabino sur les labino for Zino ça fait l'Afrique du Sud base Jarvino papa na Shaul na Ukraine batika yo vraiment merci à Tronzama Pambola de Tokuten Balasima merci. Alors merci beaucoup naba internet nyonso toujours kaka ndenge bo mesana kolanda biso na Ronsi News TV. Donc bo s'abonner beaucoup ta pour l'air est grave. Déjà je salue déjà na batu nyonso to ba soutenir Gaston Mukuna ceux qui Nathalie Mpandi Afrique d'ici je vois restaurant Chelsea chez Tina donc na Soudaf banini bana Soudaf bokenda kuna bolia kaliaka mingi talaka la cuisine hein, veut dire déjà un grand merci na Naomi Maloba et pourquoi pas Christian Matondo elle conforte je pense Nazoya Kozolandanga et à toi les grands sachets Mukolombala yele et pourquoi pas Monia Alcam merci déjà na batunion surtout et joyeux anniversaire à mon père papa Willy Mukuna au Abotami Lelo donc tous s'abonner tokota pour l'air est grave veut dire au côté na boutique au sombi savon au bandit au savonné veut dire to cliquer merci beaucoup à la prochaine.